Ya solo bandeko balanero television kimbangiste bana pasimo kimbangu kiangani mbote na bino banso besika bozwami. Ya solo ezali sengo mingi na ndenge bokokotsa kusuna kati na banda kuna bino po ete boko kolandaka émission na bino bokolingaka mingi émission masolo. Ya solo masolo na biso mokola lelo tokolobela kaka masolo mampamba te tozali na mois d'avril. Tokolobela likambo kaka ya mamwilu masolo na biso ekozala spécial 27 avril 2019. Ya solo wabino ndeko papa Lambert makwemi monali sungi ya papa Paul prof Malonga, mama Fifi Ndongala pe papa Edi Zolandonga biso nyonso na mokola lelo tosengi na bino na kimia nyonso bokota sona kati na banda kuna bino po ete boko kolanda émission oyo bino boko lingaka émission masolo. Masolo na biso tozwi lelo tobengisi mama na biso mama révérende oyo bino nyonso boyebi mama révérende Eugénie Makaya. Nde lelo tozana ye longo pambate ye auti kozongela biso na mboka nkamba esika mululu monene oyo biso nyonso tolandaki le 27 avril ye azalaki kuna auti kozonga yango wana masolo na biso tomonaki ke tosolola mwa moke masolo oyo tobengi thème na biso spécial 27 avril yango tokosenga na bandeko na biso na sime pa bazali bazwela biso mama na biso po ete tobanda masolo na biso na mokolo ya lelo. Mama mbote na mama révérende. Mbote papa journaliste. Merci mama topesi yo, merci mingi pambate biso bana na yo, baleki na yo, bandeko na yo tozaka sengo mingi et surtout bino ba mama na so banganga nzambe soki to bengisi bino soki boye e kosala ka biso sengo mingi po ete to solo la masolo ya monene ya papa Simon Kimbangu. Mama epa yo zali e kosala kondenge nini soko ezwi invitation ya biso bandeko na kati na radio télévision Kimbangiste po ete oya kolobela masola monene na papa Simon Kimbangu epai na yo ekosala ka yo ndenge nini na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu en tout cas tango na kozwa ka invitation na bino wana epesaka ngai esengo pamba te devoir na biso ezali ya kopanza sango ya tata molimo mosantu tango tolobi mama mwilu donc directement toza komona tata molimo mosantu ezali devoir na biso banganga nzambe bana na ye po ete tolakisaka bonene ya likambo yango donc ekozalaka na ngai esengo ndenge bakomi na psaume ete soki balobi na ngai yaka tokende na ndako ya nzambe motema na ngai etondaka na esengo ngai mpe nalaka na esengo na ntango na yaka kokabola masolo oyo etali bonene ya papa Simon Kimbangu mpe mama mwilu na kati na bino. Merci mama révérende Eugénie Makaya biso pe tozali na totondi na esengo po ete soki to bengisi yo okozalaka na biso elongo et surtout soki to tali na eloko yo vraiment ozoko salisa mingi to pesi encore une fois merci mais tolingi to yeba santé pamba to uti nkamba et santé no ezali ndenge nini na mokolo lelo santé na ngai eza malamu soki elaki malamu tembe na ye na kati na bino te ezali komona na déjà donc ezomona na mama révérende eza sengo mingi mais nazoko be mama révérende na yebite mi bimisa na po bandeko bazali kolanda biso bayeba okotambusaka pe paroisse nini sima na yango nde tobandi kotuna mituna na biso parce que soki nga tobandi na émission masolo mbala moko tozalaka motema moto donc topesi maloba mama révérende. Merci mingi papa journaliste ya solo ngai ndenge boyoki na papa journaliste kombo na ngai mama révérende Eugénie Makaya nazali moko kati na batambulisi ya ba paroisse na région parisienne donc nazali motambulisi ya paroisse ya Paris Blanc-Ménil nazalaki na paroisse ya Creil batu mingi baza koloba pona nini ba mutation ezalaka te na poto boye na boye mais je crois que nazali premier responsable o basali mutation na longo na paroisse mususu batindinga na paroisse mususu donc mingi alors nazalaki na Creil nasali 5 ans et demi na Creil. Lelo depuis le 9 juin 2018 nazwaki nkoma ya mokonzi ya bule oyo epesaki nga ndingisa ete na ya na kati ya paroisse ya Blanc-Ménil toujours comme responsable ya paroisse.
Merci maman révérende, merci bande kwazali kolanda biso ya solo wana ezali mabongisami ya yemo papa Simon Kimbangu kiangani soki alingi oyo ya lingi yango ekosala biso bakaka ingeta akoki koloba alongoli yo awa atie yo kuna ezali mabongisami pamba te lingomba ezali ya ye. Mama révérende ya solo tomoni yo ne sengo mingi biso tozali kozela tozo mapamboli ba makambo oyo uti nango na nkamba voyage en nkamba eleki ndenge nini? Ah, papa journaliste, merci na motuna na yo. Maloba eza na ngai te. Donc nazomona te na bandela wapi na sukisela wapi. Tellement que eleki na kitoko pe na esengo ko banda na ye moko tata mokonzi ya bule. Ba mama bakambi na biso ya Afki, mama Rose Lukisimba, pe bandeko mususu oyo tozalaki na bango na kati na lisanga mama mwilo ezalaki esengo makasi pamba te ezalaki lokola retrouvaille. Pamba te ndenge pe sepelisaki mokonzi ya bule ete ba o nyonso basala kala na kati ya Afki tozala elongo ya solo tosanganaki elongo ezalaki likambo ya esengo ezalaki likambo ya kitoko pamba te eyebanaki lisusu te ete nani o aza kokamba lelo Afki nani aza lisusu. Donc o bato nyonso akalakala ndakisa ba mama révérende Maleka ba mama révérende Niçoise oya Congo Brazzaville mama révérende d'Acosta. Donc biso nyonso tozalaki ensemble tokutani na pas seulement tokutani mais tozalaki na kati ya lisanga na batambulisi nyonso et puis pour couronner le tout moko tata mokonzi abula pesa ki ndingisa ete babengi yango nini oyo tango tosalaka ba présentation mokola ba fête le nom m'échappe. Mama Ida Lucila onde ya salaki modération, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mama Ida Lucila onde muta salaki modération. Mais lelo mama Ida Lucila azana kati ya Afkite mais azali membre à collège pambate azali mwasi ya yambo oyo ba pesi titre ya deuxième suppléant na kati na collège na Kinshasa. Lokola yepe azali muto asala kala na kati ya Afki. Donc biso nyonso tozalaki elongo na kati ya spécial 27 avril oyo wana elembo liboso ya bokeseni ete makambo eleki ndenge mosusu. Mais na niveau ya Europe siko bokendaki ndenge nini? Boseplisaki papa ou bien bokendaka nde bokendaka lokola na niveau ya Europe ezalaki likambo moko ya kokamwa. Omoni poto zonga nanu nsima po balobaka soki ndenge te moko tata mokonzi azoloba na biso soki tolobi ya kala tolobi ya sika. Mibu mileki wana tango feta mama mwilezo salema ba mama Europe tozako mata mingi te. Mukolo mususu tata mokonzi abula alobi nanga nga na lingaka boya ebele oyeka ka lisusu yo moko esalaki nga souci le 27 avril na bosana ane mesi leki mibu ebele oyeka ka yo moko tango na yaki na pesaki ba mama sango ba mama bakomi kozwa mwa décision moko bayaka na le 27 mais le 27 oyo papa journaliste papa mokonzi abule asengaki biso ba mama ete tomata ebele na nkamba solo ba mama batosaki parce que ezalaki événement toyebiki ezalaki événement pour événement le 60e anniversaire 10e anniversaire ya exhumation yango wana bokendeki ebele ezalaki na kobengisama na mitinda na ye moko tata mokonzi abule ete tomata ebele na nkamba ya solo ba mama batosaki ba mama Europe solo totosaki pe tosepelisaki tata mokonzi abule ba mama tomati ebele pona occasion oyo ya 60e anniversaire ya bokabwani ya mama mwilu ya nzoto na molimo pe 10e anniversaire na ye ya bokoti na Panthéon na nkamba. Pona nini tobengi Panthéon po bato musu ba Panthéon pona nini komi lisuba Panthéon elingi koloba nini? Panthéon ezali tout simplement kolakisa ete ezali monument consacré na inhumation ou culte de grands hommes ou femmes oyo bazali particulièrement remarquable. Donc ça lokola temple ya banzambe dina ya Panthéon. Donc bo mati 10e anniversaire ya bo mati ya mama mulu na Panthéon na Kinlongo. Personnellement nazo sepale sukolo ba mausolée te po mausolée alaki kombo ya mutu mais c'est mausolée yango wana batongelaki mausolée batia ye biso pe to bengaka mausolée mais nako sepela mingi to bana to suka yango kana Kinlongo. Kinlongo c'est-à-dire lieu saint
Donc 10e anniversaire ya bomati ya mama Mwilu na lieu saint na Kinlongo yango esangisaki biso ba mama na spécial 27 avril oyo. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangisi bana papa Simo Kimbangu kiangani tozali kolanda mama révérende Eugénie Makaya ndenge nini masolo na biso kotimbala moko na esengo mingi pe na ndenge azali ko répondre biso na ba mituna oyo tobongisaki nanu te kasi oyo tokutani na ngaka na esika na plateau yango tosololi na moke tokoti na motuna so mama révérende tolingi toyeba lokolo so pesi biso masolo wana tolingi toyeba me pona nini spécial 27 avril 2019. Merci papa journaliste. Ndenge to uti koloba pour ne pas se répéter. Spécial 27 avril ndenge to lobi pamba te ezalaki 60e anniversaire ya bo kabwani ya mama Mwilu ya nzoto na ina molimo ndenge to ebeli na histoire. Et depuis le 27 avril 1959, Maman Mwilu atikaki biso ti to komi le 27 avril 2019 et sali 60 ans. 10e anniversaire, donc 10 ans après, kolongwa na ye na ngombe Kinsuka, esika azalaki na Boumbu, ti aye komata na Nkamba na 2009 et sali 10 ans. Chaque 10 ans tata Nzambe asalaka likambo. Lelo soto kamati 60 wana to bakisi 10 et sali 70. To ebete 70 ceux qui te tiennent sous le colonna sima bana Israël basalaki 70 ans ya Boumbu sima Boumbu na bango esilaki lelo biso ba mama peso to kamati 60 wana na 10 na biso wana de Boumbu wa momesili na kanisi na zaneliki wana pamba te la preuve ndenge ba mama modèle ba mateli na esengo pe yalaki na tata mokonza bule na omeli na yepe apesaki biso na mukolana le 27 ndenge asepelaki alobi na biso ya solo ba mama apesaki biso promesse ete tokozonga pamba te donc mama nyonso amataki na Nkamba zongi pamba te bongo oba tikalaki oba mataki te oba mataki pe bazali na kati na yango pamba te musala oto sali na Nkamba o pe ba mataki te basalaki donc biso tozalaki kosala niti tokenda kosala ko présentation na biso tokendeki na bango batikalaki Papa Simo Kimbangu kianga Nzambe na biso atiki biso maboko pamba te bango pe basalaki mais permetaki bango te bazala na biso elongo. Mais toyoka ki ba na ba interview mususu bokolimbisa mama révérende ba mama mususu balaki ke ba o batikali kuna donc etalibino bozwi te biso soto zwi na biso mutu soka lobi bongo na kobenga ngo lokola égoïsme. Soki tozongi lisusu parce que ratel kito lexaki yango ndire moi kaka moi na tikaka lokolo moi mukesima omoni na tango Gédéon akendeki na bitumba na bato tata Nzambe alobaki na ye apona bato o bakende kobunda na ye bitumba mais apesaki ye consigne oyo bakomela mai lokola mbwa bango na yo kozwa mais oyo bakofuka mate babandi komela mai tika bango tango bake kobunda bitumba ba mususu na kati na bango balobi biso bato bundi bitumba lokume kozalaka apona biso Gédéon lokola tonisamiki na mayela Nzambe alobi te na bango batikalaki na bino bouti kobunda bitumba bino nyonso bokozwa elonga ndenge moko pe na biso tokendeki et encore wana exemple on a zuku to ekokani penza malamu te mais oya biso lelo ba mama nyonso tango toza kosangana tango baza kosenga bikateli na bo tokendeki na bo batikalaki bikateli na bango bapesaki e bongo pona nini bazwali pamboli te omoni yango ya solo soki mutu alobi bongo ke o batikali bazangi ezali égoïsme. Tozonga na question na biso pona nini spécial 27 avril continuez nos moments spécial 27 avril ndenge to suite lobi ezali 10e anniversaire abo mati ya mama na lieu saint na Kinlongo ndenge na wuti koloba tout à l'heure chaque 10 ans tata Nzambe asalaka likambo likambo tata Nzambe asalaka biso to monaka na miso te mais toyebi kaka ke chaque 10 ans tata Nzambe asalaka likambo nene pona biso toyebi ete tata Nzambe asili kobongisela biso likambo munene yango tosengaki na discours na biso tata Nzambe apesa biso bobangi ya tata Nzambe apesa biso bobangi na epo tozala na mayele toyeba ko exploiter likambo oya motuya aza kotia kati na biso tokoma na mayele toyeba ko tosa ye toyeba ko salela ye toyeba ko landa oyo azopesa biso
nayebi te papa soki na répondre na motuna na yo. Si maman ya sol tozo kolanda yo mais tolingi vraiment kota nango vraiment parce que ndenge bolobelaki likambo yango et puis ndenge eyeli 70 non 60 na 10 ans wana tolingi vraiment o limbolela biso mama na masa susu mwa mokie lisusu po toyeba mpona nini kaka spécial oyo 27 avril 2019 oyo bato batelemi bato on dirait événement moko elingaki kosalama mais toyebi te soki mpe esalamaki toyebi te. Merci papa. Posa ya tata Nzambe makambo ya Nzambe ntango esalamaka eyebanaka emonanaka na misu te, emonanaka na misu te. Posa ya tata mokonzi ya bule ete biso nyonso tozala nesaleli moko po azolinga kobongisela biso likambo me biso tozokoma na esika yango te. Alors kobengisa oyo abengisi biso 70 ans oyo tokokisi mpona mama mwilu tata Nzambe asaleli biso likambo ya kitoko me kita nu sikoyo toyeba ko exploiter yango po tata Nzambe apesaka gratuitement te. Tata Nzambe alaka dona tango asali boyo pe sala boy. Tata Nzambe alingi ete totosa ye tosalela ye tolanda oyo azali kosenga biso po likambo moke kaka tata Nzambe alingi kobalola equation po alingi ete mutu mwindo asepela. Mais soki totali biso ba mama na kati na lingomba biso ba mama nde bato pesaka makasi biso ba mama nde bato za ko na lobi teke batata botongaka tete botongaka na bino mais toloba solo ba mama nde bato za ko pesa impulsion makasi na kati na musala. Ok lelo souci ya papa Simon Kimbangu kiangani mise esila nakani soki ba mama nyonso ba komi mobiliser na misala ezala na ba paroisse ezala na ba groupe ezala na ba mouvement soki ba mama ba komi mobiliser ba komi consciente na likambo oyo toza kolanda nakanisi tata na biso akosepela po mise pe efungwama nalingi kokota na passage ya na terrain ya batata te pona koloba ke batata bona boy te moi ndakisaka muke ndenge tozalaki wana bantsinsani ya tongo mbala mingi tozobeta bino batata nkuba bino elekaka mingi ke biso balobi batata balobi mbalo sikoyo le 20 koloba na kosaleza makamu mibale papa non mais bazobongama déjà likambo te toboyite mais tozozela mais moi ba présentation ka muke kana minute to vandaki wana nkuba o batata bazunga na sali un mois plein en kamba mais nkuba batata bazui na nkubo ba beti na kanzi ba beti biso ka tombala moko to mibale mais oya mbala mibale na pe yango ndi msala ma pasi koleka papa journaliste bo batata bazu mikolo bazo sakana te balobi ya ndenge balobi mais ndenge na wuti koloba na kosala eza makamu mibale donc tokotala ndenge bokosala mais ba mama papa alingi nde alamusa biso ba mama tozwa conscience ya musala ya likambo oyo biso tondimi na likambo oyo biso tozali kosala po topesa ye maboko na ndenge ya bosolo. Mais maman révérende mais eloko mosusu tokoki kokanisa tozali komona ke donc soki boken kamba nde bokomi na bozosala na bosolo mais tant bozongaka na bamboka bino surtout na tozolobela na Europe bosolo yango ezalaka te bokende salaka ngo kaka na nkamba ou bien bokende kosaka papa. Merci papa journaliste nakanisi wana ezalaka likambo personnel ya mutu na mutu ndenge na wuti koloba Nzambe na biso alingi akomisa biso na esika na tokola tokomela de façon eke tozala na mayele toyeba ko exploiter oyo azopesa biso de façon que tango touti nkamba continuité wana ya moto wana na esaleli na ezaleli tamboli e continuer kasi esila te ezalaka akendenge tovani na nkamba tolakisi makasi tolakisi esengo tolakisi bolingo bongo tango tokozonga le moto ekufi te posa papa ya ezali ete moto wana e continuer yango wana pe toza kobundela nakanisi mama na mama lelo azu conscience po toza komona ngona miso ndenge bozongi boy oui ba mama bazali ya kolamuka po liboso yalaka soki muta uti kisasa tango akoya o akosala ta même un mois komona ete oh boy mais
na kamwe bamama nyonso tozalaki na bango na nkamba o basi bazongi en tout cas les 3/4 lobi bazalaki na ndako nzambe mercredi bazalaki tokosala siko tokomeka kotinda mpe moto aya mercredi oyo problème eza te totala soki tokoya na baimage wana totala ya solo liposo ezalaki soki moto ake nkamba un mois bokomona ete na ndako nzambe donc vraiment bamama botelemi bamama baza ya kotelema papa bamama baza ya kotelema bamama na kati ya région parisienne baza ya kotelema mama lokolo bimisi biso mpe na région parisienne baza ya kotelema mais tomonaka sikoyo ndenge likambo eyaki ke bino nyonso bozo kosangana na la briche bamama ya Europe baza na likambo te pamba tomonaka bango nyonso bazali bozosala makambo na bango bomoko esika bazali na Grande-Bretagne na Belgique na Allemagne baza mana mais ya France eza munene mais na Île-de-France toza na toko à 5 paroisses na Creil soki tokoti ici mais tomonaka ndingisa yaki bokutanaka bino na la briche mais okomona bamisusu bakokende te mpona nini il faut lettre officielle ezala nayebi te il faut lettre officielle ezala mpo ete bino bosanganaka na la briche ou pas. Merci papa journaliste mpona motuna na yo likambo wana nakanisi euti mosika lelo po tosangana ndenge tozosangana na la briche tokoki kobuka lokuta te tozwaki lettre officielle te ete banda lelo bobanda kosangana na la briche ndenge nini tokomi kosangana po likambo nyonso foyeba ntina foyeba histoire nayebi te so boza kose souvenir na tango de fête mama Bondeko que son âme repose en paix ayaka tango toza kosala makambo ya je crois ya ezalaki à l'occasion de na 2014 tango toza kolatisa temple mama yayi kosala tournée pona kosala sensibilisation ya bamama pona kosala misala justement pona misala ya nkamba na occasion wana ndenge bamama nyonso tosanganaka na la briche po mateya fali mama ateya biso fala loba biso sango ayaki nango nde bamama nyonso tosanganaka na la briche avant ça tobandaka kosangana te nsima na yango nga natunaka motuna bamama eske ndenge tosangani boye tozonga ya kopanzana ndenge tozala ko bien totikala boye libela bamama nyonso babailelaki totikala boye libela nde a partir ya moma wana totikala libela bien que tozalaka lisusu na entité nationale te pamba te nayebi ete bamama mosusu balobaka national lokola ezalaka lisusu te tokoki kosangana te soki bapesi biso mokanda te ke tosangana tokoki kosangana te eske tata nzambe atindaka bokabwani lelo ntango tozosala misala soki nzambe na biso asengi bamama botindela biso boye na lisanga ndenge tokutanaka wana le 4 ou le 5 paroisse tosangisi mbongo totindi eske eza esengo to eza mabe nakanisi eza kitoko eza kosepelisa mpe nzambe na biso pamba te na ntango tozali kosangana epesaka mpe makasi mpo mosusu akomona baninga kuna tala kuna na paroisse kinga nde bazosala me bino eza bongo te tolanda rythme tala nkamba alobi boye lelo biso bazoloba boye mais lelo bamama oyo bayaka te kosangana na biso bamessage mosusu oyo mama présidente générale atindelaka biso bazwaka yango nakanisi bazwaka yango mais ya ndambu mais biso ndenge tosanganaka wana biso nyonso tata mokonzi abula akoko benga soit mama Christine ou bien tata conseiller akoko benga ata mama Landu bamama bolukilanga eloko boye bamama bosalanga likambo boye noki lokola toza biso nyonso esika moko omona likambo mpe ezwi solution mais soki tozalaki kaka na baparoisse leta babenga mama présidente Kingandi mama présidente Songolo eske likambo wana ekosalama na ndenge mokonzi akosouhaite na bandi te mpo ndenge balobaka l'union fait la force ndenge toza kosangana eza kosala force ya bamama na kati ya poto ou bien na kati ya Île-de-France mais mpo na biso ezali esengo mpo soki tozongisi misu kuna na mboka bamama nyonso basanganaka mercredi bango nyonso na centre d'accueil nete na Kinshasa na Congo Brazzaville bamama nyonso basanganaka na plateau de 15 ans na Angola bamama nyonso nayebi te soki babengaka esika centre d'accueil ezali nayebi te kombo nango me basanganaka mpe esika moko ebongo mpo na nini biso bamama Europe totikala kaka ya kopanzana nakanisi ata ye moko mama général
azana esengo akomona ete bamama tozali kosangana biso nyonso esika moko mpe toza kotia makasi na biso nyonso esika moko toza kosala na esengo toza kozwa instruction mateya biso nyonso esika moko yango mpe ekosala eke bamama tosala progrès na ezaleli na biso pamba te toza koteyama esika moko me lelo soki totikali ya kopanza na baparoise estce biso nyonso tokozala na comportement moko na bandi te me na ntango tozali kozwa mateya esika moko nakanisi wana nde kopesa biso impulsion mpo tokende liboso eza lokola ozotangisa bana okuna ozotangisa na ndako okepa baparent na ye okuna okepa baparent na ye estce instruction kozala ndenge moko mpo professeur mpe ntango alobaka le même professeur me ntango akopesa instruction kuna ekozala ndenge mosusu ntango akoloba na baokuna ekozala mpe ndenge mosusu me ntango bino nyonso boza kozwa leson esika moko résultat ya kitoko mpe nde ekomonanaka. Donc l'union fait la force. Donc biso toza ko constituer force ya France. Pour ne pas dire ya Europe. Ya solo bandeko ndenge mama bakolobaka tout partira de Paris na kanisa soki bosali likamomaka kitoko o ezali komona na bamikili misusu pe bakolanda mais soki bino bozali kokabwana tango nyonso mama bazo kokabwana moyen bosala vraiment likamba kitoko vraiment ezali te mais mama eloko mosusu tolinto tuna okolimbisa biso pamba te émission za masolo tozali komona ke bozali kosangana et pas beaucoup sangana na Briche awa na Île-de-France bamboka mosusu na grande na Londres bango baza na problème moko te po mais na Île-de-France tous les mercredis bokendaka fu bofuta esika sala wana bofutaka ngo mais tandis que na kati ya Île-de-France tozana esika na biso na Montreuil oyo yali ke 24/24 bokoko okende bamama mercredi bokoko sala nyonso oyo bolingi masola kitoko ekoko bima kuna pamba te na tomoni ke masolo vraiment oya bo mama vraiment na kanisa bobimisa kango te pamba te bokana tante po sala na bofutango bo bandaka soki heure nini bosisaka soki 20 bona soki 19h 20h fo bosilisa bozana tante mais soki bokena Montreuil bo bandi beko e bokoti ba mama lianga omoni ngo te ke ti mukolo msusu pe toko ekokoma ke mercredi fanfare beti ndenge na centre d'accueil ekozalaka fanfare beti to sali pe misala kitoko bato basepeli pona nini loko na boko sala ngo te. Merci papa journaliste nakanisi likambo nyonso mpona kosala ngo basololaka mpe babongisaka yango. Lelo soki totali na mercredi ba mama montre bokolimbisanga me ba mama montre bayaka penza te bayaka kaka muke toyokaki beikoke bango baza d'accord te ndenge tosanganaka soki bango bakoko buzala na likanisi wana babanana nkoya na la Briche tosolola likambo nyonso babongisaka ngo po tokosala te du jour au lendemain to décider ka tokangi bisaka toke montrer non mais tangu boza koya esika dialogue ezali esika masolo ezali esika babongisaka makambo il faut bango balakisa nanu botosi na bango tosangana tosolola tobongisa makambo po mutu na mutu azalaka na likanisi na ye mutu na mutu azana na point de vue na ye mutu na mutu akoza na ba raison na ye mais tangu toza kosangana toza kosolola toza kopartager ne esika pe makambo mingi oyo kokoso ezalaka kati na biso nde ekosila po ete tokoma na bomoko kokende kosala culte na biso na montre eza nango petit problème po ezali ngomba ya papa Simon Kimbangu bien que batu mingi peut-être bazozwa ngo ke eza eloko na biso te eza ndako ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilu lelo soki nga mama makaya na sepeli kokende kosala na kosambela na Montreuil ezala culte ya ba mama ezala beko na kokende po ezali ndako ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilu mais lokola totondi na bonzoto batu musu bakomona ngo de mauvais oeil pona nini mingi na kati na bango tito sangana kana ntomona bango te mais comment voulez-vous siko biso to longwa to kende na bato yo mutu ayaka na ndako na yo te ozana courage okende na ndako ne mais mutu ayaka na ndako na yo lelo nga tika pena kende kotala papa Lambert po papa Lambert ayaka kotala ngai donc soki toza kosangana biso nyonso nde esika toko solola esika toko bongisa makambu esika toko sala dialogue esika toko sala ba partage esika toko sala organisation ya kitoko po makambo na biso pe tambola kitoko mais na tango yo za kosala banda part makambo ekobonga ndenge nini mutu asalaka banda part makambo ebongaka te papa. L'union fait la force oyo kintuadi elingi koloba
batu ya likanisi moko na bonzambe o balakisaka mbuma ya bolingo. Metango bino bosali banda part toza likanisi moko po biso toza kosangana sans arrière pensée, sans kutu tokanisa ke national ezate pourquoi to sangana toza kutu kuna te. Biso objectif na biso to sepelisa nzambe na biso, to répondre na o azolinga kati na biso, pamba te nzambe azotinda biso tozala na bolingo ya solo. Bolingo ya 56 toyoka ndenge toyoka ka bao bazalaka. Ako yabo na ndako ya mutu, ako tuna kutu te tango azana nzala bapesi biloko ale, melelo ata kutu pesi nga lipa pona liango nana nzala te na tiena na saki pona zana méfiance. Mais papa zoninga zongisa biso na 56, mais poto zonga na 56 poto zale sika moko papa bongo te. C'est bon. Mais tango yo zo sala banda pa toko zonga na bomoko ndenge nini na ko yana ndako no ndenge nini na uza courage na yana ndako no ndenge nini bandana no ko ya pe na ndako na ngapo nga na zo courage ko yana ndako na yo to sala famille eza bongo te. Si eza bon. Voilà. Merci à solo bandeko bana pasi mokimbango kiangani tozali kolanda ndenge nini ma révérende azali kolimbolela biso na masolo o tozo kolobela spécial mama Mwilu na ba oyo ba koti sima o ba yesika bazolanda émission oyo na sima nde tozali nango thème tozali spécial 27 avril 2019 na yango na kosenga na bandeko na biso na sima ndenge bozali kolanda biso pona kopemisa mama révérende mwa moke tokosenga nzembo ya mama Mwilu epai bino bobongisi yango sima na yango tozongi na plateau na biso pona ko continuer deuxième partie ya émission na biso na sengi na biso nyonso tolanda. Pesar
bikeke mama mwilu zalo kumuna yo mama mwilu yonde ozali mama wa mabota mama mwilu kombo na yo na minoko na biso ekozala bikeke na bikeke pasi ya mangwala yondimaka yango onyonga ya mokili yondimaka yango obatela likoko oyo yondimaka yango na pasi kosuwa mino omoyindo abika mama mwilo zalo kumuna yo mama mwilo yonde ozali mama wa mabota mama mwilo kombo na yo na minoko na biso ekozala na bikeke mama mwilo zalo kumuna yo mama mwilo yonde ozali mama wa mabota mama mwilo kombo na yo na minoko na biso ekozala bikeke na bikeke pasi ya mangwala yondimaka yango onyokoma ya mokili yondimaka yango batela kikoko oyo yondimaka yango na pasi kosuwa mino omoyindo abika mama mwilo zalo kumuna yo mama mwilo yonde ozali mama wa mabota mama mwilo kombo na yo na minoko na biso ekozala bikeke na bikeke mama mwilo zalo kumuna yo mama mwilo yonde ozali mama wa mabota mama mwilo kombo na yo na minoko na biso ekozala ya bikeke na bikeke. ya solo bandeko touti kolanda loyembo ndenge nini bandeko na biso kuna na nsima batieli biso loyembo na kanisa bino nyonso besika bozali bosepeli ya solo lingomba oyo ezali lingomba te ezali nde lola pamba te banzembo na biso ezali banzembo moko ekozalaka compose te ezalaka inspiré yango wana tokomonaka baangelo ya likolo bakokitaka nde papa Simon Kimbangu kiangani akopesaka yango epai na bango e bango bakitiseli biso yango na se po ete tosepela na bango elongo na banzembo yango wana ezalaka koyemba nde ezali kobondela mbala mibale tolandi nzembo siko tokozongisa mama na biso na kanisa motuna biso tokotuna mama révérende oyo tozongi na mituna na biso mosusu tokotuna mama mwilu azali nani. Merci papa journaliste na motuna na yo. Ya solo motuna oyo koyaka mbala mingi ezala na biso bakimbangiste ezala na banu kimbangiste. Mama mwilu azali nani? Mama mwilu azali mwasi ya tata Molimo Mosantu. Soki toke na mukanda mwa Nzambe na Apocalypse chapitre 22 verset 17. Kuna balobeli biso ete Molimo akoyana mwasi na ye. Mama mwilu na tata Molimo Mosantu bazali mutu moko. Pamba te tata Nzambe abomba maki kati na ye. Yango biso ba mama tokobenga mama mwilu Nzambe na biso. Ndenge tata Nzambe alobaki na bana Israel, Moïse Nzambe na bino. Biso pe mama mwilu azali Nzambe na biso pamba te tata Nzambe Molimo Mosantu abomba maki kati ya mama mwilu. Pe ndenge na utu kopesa référence biblique. Ngai te na lobi yango. Mukanda ya Nzambe mote lobi. Po mama mwilu azalaki kosala papa journaliste na ebite na loba ndenge nini. Na ebite na expliquer ngo ndenge nini. Po aucune femme dans le monde o asala makambo yo mama mwilu asala. Donc c'est papa Simon Kimbangu lui-même le Saint-Esprit qui travaillait en elle na makambo ya banayi ko sala. Na clandestinité, na vie oyo ya menaki ya pasi. Mais ayebaki ko organiser ba adepte ya papa Simon Kimbangu, ko pesa bango mateya,
koleisa bango, kopesa bango ba directive, koorganize bango. Tina ndenge lingomba eye kozwa forme, tina mokola le 27 oto kumisaka atiki nzoto, azongeli nzoto na ya molimo. Na yebite soki université nini mutu akoki kokota, ba doctorat nini mutu akoki kozwa po ete asala makambo mama Mwilu asalaki. Pire encore, makambo nyonso wana asali yango na ntango aza na kati ya pasi. Mais y'a que Dieu qui peut faire ça. Tozwa kaka ndakisa biso lelo na moya lelo soki nazali su na moyen te nazo sala te ndenge to lelaka. Ah misala ezate, ah nazo zambongo te. Ndako nzambe kutu ba musomone komi a compte goutte. Ah miko naza na musala te, naza ko sala te, nga naza boye te, ba plainte kaka pa. Mais mama Mwilu na vie oyo mama Mwilu amenaki. Mundele azako tungisa ye, azako nyokola ye. Mais a organizaki ba depte ya papa Simon Kimbangu. Apesaki ba consigne, ndenge bazako yela na nkamba. Ndenge azako teya bango. Ndenge bazoke ndeko sokola na maya sima. Ndenge pe bazako zongela ti mundele azoyeba te. Mama Mwilu azako salango na bonzoto te. C'est puisque atondi samaki na bonzambe tata nzambe molimo mosanto azako sala kati na ye. Pe azalaki na bobangi ya tata nzambe yangwana tata nzambe pe asalaki kati na ye. Yangwana to zongeli lisusu na liloba oya liboso to lobaki ne bandeli ete. Eloko ya motuya to sengi la le 27 oyo. Papa Simon Kimbangu kiangani apesa biso bobangi ya tata nzambe poto zala na mayele. Mayele ya mukanda te, me mayele lokolo ezalaki na mama Mwilu. Pamba te mayele wa zalaki na yango. Yango permetaki ye na ndenge nzambe azako. Yango permetaki ete tata nzambe asala kati na ye pamba te lokola tondi samaki na bobangi ya nzambe. Mayele ezalaki kati na ye, azalaki na kotosa, yango nzambe azako sala kati na ye. Donc mama Mwilu pona biso azali nzambe pamba te mwasi ya tata molio mosanto pe tata molio mosanto asalaki kati na nzoto na ye. Na ebite soki na continuer lisusu papa. Ya solo bandeko balandi ya solo tozo kozonga mama tonto tuna motuna pamba te kaka na likambo uti koloba wana mama Mwilu. Mais tokomona kana mokada ya tata nzambe ndenge biso papa Simon Kimbangu avant que nalobaki ke natikeli bino Bible. Na kati na Biblia wana tokomona balobi na biso makamba malamba mama o basalaki. Bakomba komo ba ondeti mama nani Edith, Dalila, mama Ruth, na mama Esther, tokena na même mama Sarah. Balobi na batangi bango na kata pomba te basalaki makamoko ya kitoko ya monene oye mona ina miso na mokili yango bakomaki bango. Est-ce que maman Mwilu siko na bango aleki bango na nini? Merci papa journaliste na motuna na yo. Pona enchaîner na maina sili koloba tata molimo mosantu Saint-Esprit o balobeli biso kuna na mokanda Apocalypse ete akoya na mwasi na ye. Bakoya pona nini? Po ete baya kopesa biso liloba ya tata nzambe po ete to bika. Ndenga na uti koloba tout à l'heure ya solo ba mama wana tokoko niyete ki basala ki makambo kitoko. Me makambo bango basali bakomeli bango na makambo ya Bible na toza kotanga bango na mukanda ya Nzambe. En comparaison na misala ya mama Mwilu, est-ce que tokoki vraiment kosala quel terme je peux utiliser tokoki ko comparer bango te na mama Mwilu puisque mama Mwilu a fait plus que ça. Bango baza basi o basali peut-être ba exploit puisque aleleli peuple puisque asali moi action moko boye ba reconnaître ngo ba komi kombo na Bible. Mais maman Mwilu a fait plus que ça. Maman Mwilu a organisé cette église. Ndenge tozalai koloba kala. Elle fut la première chef spirituelle de cette église kimbangiste avant papa de ngenda comme chef spirituel. Chef spirituel à liboso na lingomba o ezali mama Mwilu. Pamba te mama Mwilu. Papa atikeli ye bana ya mikie a bas âge. Mondele pa lingi kotika ye kimia te.
bakoki kosalisa ye te, bakoki kokabela ye te. Mama mwilo aza kolata basaki, baza kolokota mikuwa na bana o bato balemaka ya po babwaki balokoti bake kosokola batumbi po balia. Eske ba mama o bakoma na Bible bamenaki vi wana na bandi te. Me mama mwilo malgré pasi wana ya monaki, asimbaki likambo ya tata Nzambe, alashaki te. Baniokolaki ye na ba Belge, me alashaki te. Abombaki yango, a organize lingomba, ateyi bandimi. Tina ndenga ya kopesa bango ba carte na date ya le 12 avril, 2 semaines avant atika biso na mokili oyo. Papa, mukanda oyo ya makambo ya mama mwilo, soki tokomi ekokani kutu na oyo ba mama oyo totangi na Bible te. Donc mama mwilo asali plus que ça. Po mama moko te na mokili na pasi, osala likambo mama mwilo, osala makambo oyo mama mwilo asala. Po na pasi biso bata mokili tokoka kosala makambo te. Ndenge na utayi koloba tout à l'heure. Moi pasi mukeka kozo sala te, ndako Nzambe kuto koya lisusu te. Bikate likuto okomeka lisusu te, pozo sala te, pozo zwa te. Mais mama mwilu, bato bazo boya kokabela ye. Donc azo lata bilambe pasuki, ndako kuta kolala ya pasi. Mais asimbaki likambo ya Nzambe. Ti a organiser bandimi ba ndenge toyoka kama solo. Bato tango baza ko yana nkamba na ko bombama. Baza ko kende pa nani? Baza ko kende pa mama mwilo. Baza ko kende ko zwa lisalisi. Lisalisi baza ko zwa pa nani? E pa mama mwilo. Azali nani mama oyo bato ya mokili bazo ya na ko bomba mabaya ko zwa lisalisi, baya ko zwa benediction, ti bazongi pe bayoki malamu. Azali nani mama wana? Donc mama mwilo azali Nzambe na biso. Mwasi ya tata Nzambe. Asalaki ya minene. Ye moko Nzambe aza kosala kati na ye. Pe nyonso wana alonga ki pona nini? Po tata Simon Kimbangu azalaki kati na ye. Donc c'est lui-même papa Simon Kimbangu qui travaillait en elle. Alors po Nzambe a utilisé yo ndenge wana, il faut zala mutu oyo ozali na dimension spirituelle pe ya ndenge mususu. La preuve na mukolali wana ye. Ndenge toyoka kasango ba témoignage bato bazali vivant lelo. Kenaliwa ya mama mwilo ba ange ba bimina nkamba. Nana ngona mokili o tango akufi ba ange basi ba bimela ye. Pe oyo ba tata Nzambe apesa ki do ba moni ndenge ba telemaki na papa Simon Kimbangu mobali na ye, tata Molimo Mosantu ayeko yamba épouse na ye. Nani ngona mokili asi amona na bongo. Nani ngona mokili tango akufi ba ange ba accompagner ba tonda. Papa, je manque de termes, j'ai pas de mots pour nous expliquer maman mwilo aza nani asal. Donc ba mot eza na ngai te. Na lobi tout simplement aza Nzambe et pas ina biso. Pambate moi sa tata Molimo Mosantu, tata Molimo Mosantu asalaki kati na ye. Merci maman révérende na kanisa tozo kenesiko na suka émission na biso na moi 2 minutes toko kotuna mo motuna mosusu. Mais na ndengo zali kolobake mama mwilo azali Nzambe kati na biso. Mais pona nini bino mama ndengo utolobake ya solo ba mama baza ko beta batata. Mais kaka na ko beta nde baza makasi. Mais pona nini te baza la pena makasi ya kolanda bizalile mama mwilo. Merci papa Lambert. Na mutuna na yo papa journaliste. Ya solo ndenge to utayi koloba tout à l'heure ke ba mama tango toza kokuta na esika moko, soki toza kozwa mate ya moko, biso nyonso pe na kanisi to kobongwa na pe ndenge moko. Ya solo na libandeli na lobaki yango te. Tata Simon Kimbangu kianga Nzambe na biso asepeli mingi na komata na biso. Kasi message ba pesi biso ayebisi mama présidente générale mama Rose Lukisimba etete ilanga ba mama situ ba mama ya poto. Pamba te bizaleli na bango, elateli na bango, evandeli na bango, eza kokoka na te. Nazongi encore moi mukesiba. Kaka na mois d'avril avant le 27, tokotaki lukutakana. Pona nini lukutakana? Nankamba lisusu. Nankamba. Lukutakana abatu nyonso o papa mokonzi abula bengi. Oh tata mokonzi abula bengi sekete biso nyonso tokenela lukutakana. Donc batambulisi nyonso, ba mama te me batambulisi nyonso alingomba. Pona nini abengisaki biso. Tata mokonzi abule amona kete makambo manso oyo lobamaki na lukutakano eleki
toza nango lisusu te yango wana abengisaki biso po ete bateya biso lisusu makambo wana etikala na biso totosa kasi likambo toza kobosa na biso bamama na bino batata tata nzambe ntango asalaka likambo soki alobi bato mingi ti lelo baza kobeta mabako mpo na lukutakano na juillet tata Simon Kimbangu kyanga na alobi na biso botika kosilikila mibeko pamba te toza komona ete mibeko ya lukutakano eleki ebele me na 1921 papa Simon Kimbangu ntango amoni ete balingi baya kokanga ye ayebisi bato oyo baza na makasi te oyo babangaka bakende balongwawa balongwaki me bamusu batikalaki ntango basoda bakwei ntango bato bamoni bamenase eleki mingi aya moto akamati libanga abambi au départ minduki ezobeta te minduki kaka mai me ntango kaka babambaki libanga minduki masasi eleli ndenge toyokaka na histoire ya kimbangisme mwana akufaki mpona nini pamba te batu batosaki te barespectaki consigne te message oyo tata uti kopesa biso na ouverture ya likutakano papa Simon Kimbangu kyangani moto arapelaki biso likambo oyo mpo barespectaki consigne te biso mpe lelo tata Simon Kimbangu apesi biso mitindo na lukutakano ndenge nini tokotambola me toza korespecte consigne te kaka na kati exprès message na ye na lukutakano alobi Moïse azwaki mibeko papa Simon Kimbangu mpe ayaki na mibeko bapapa mpe batambolaki na mibeko lelo mpe na ntango na biso papa Simon Kimbangu kyangani apesi biso mpe mibeko yango wana rappel kaka tokosalana tolanda consigne ya tata Simon Kimbangu ndenge aza koloba na biso ete totosa kobana na ngai moko na bandeko oyo toza kolanda totosa oyo nzambe na biso azali kopesa biso po papa a se plaindre na elateli na biso ba conflit eza mingi kati na biso bifunda na mutu tozolinga kotika te ba mama ti lelo ba rouge à lèvres ba doni ko buka mapeka ba robe transparente ba défilé à mabe oyo nde message papa tindelaki biso mama Rose Lukisimba pesi biso na ba remarque nyonso na wuti kotatola pona nini po ba mama toza kotika te me ndenge na zongeli extrait wana ya message na ye ya lukutakano papa Simon Kimbangu apesa yi consigne bato batosaki te mpasi yaki biso pe lelo papa apesi biso mibeko lukutakano epesi biso mibeko po ete tolanda me soki tozolanda te pasi koya yango wana na conclusion na biso nde yango tolobi ete tozali kotanga kombo ya tata nzambe na pamba lelo bato baza banon kimbangiste ntango basosoli tata Simon Kimbangu kyangana azali nani donc baza kotosa lingomba me biso bakimbangiste ya kala bato tosi tokota na 21 ndenge tobengamaka toyebi nyonso tolingi kutu balobela biso te mususu kuta koloba papa yebelinga na rouge à lèvres likamu nini eza mawa expression o bamindele baloba que la bine fait pas la moine eza fausse pardon po soki bongo te me nzambe akopekisa biso biloko nyonso te po ezaleli na biso kobana na extérieur tina motema il faut ezala conforme po biso tokoteya oyo bakoya po papa alobaki biso tokomema mokumba mokili mobimba me soki nga nazaka na elateli ya mabe na etamboli ya mabe na elobeli ya mabe bato bakoya nsima na koteya bango likambu nini ya kimbangisme yango mpe mercredi ezotonda te na bamama likambu nini tokoteya na bato bakoya sika me soki toza kotala batémoignage ya bato baza kodécouvrir lingomba sika baza kotosa baza kobanga baza na bobangi na botosi me mususu ti lelo azaka na posa kolata pantalon tata nzambe atalaka motema atalaka bilamba te ezali mawa soki nga mama kimbangiste nazana na langage wana alors je n'ai rien compris au kimbangisme je n'ai rien compris à mama Mwilu po papa alingi to mekola bizaleli ya mama Mwilu soki papa de ngenda atiaki en place association des femmes kimbangistes poto mekola ezaleli ya mama Mwilu lelo na lukutakano papa eye ko rappeler bizaleli na biso nyonso oyo biso ebongete tolanda mais tozo ko aka ko mekola mama Mwilu te donc il est grand temps to sala effort pour ete biso ba mama tolanda ndakisa ya mama Mwilu yango wana pona ko clôturer na kotinda bandeko totanga na mukanda ya Jérémie chapitre 32 verset 23 kuna tokomona oyo komami na kati ya mukanda wana
balobi boye tokoki kotanga ngo po ete biso nyonso tolanda na français courant. Ils sont venus en prendre possession seulement. Ils n'ont pas écouté ce que tu disais. Ils n'ont pas suivi tes instructions. Ils n'ont pas fait ce que tu commandais. Alors, tu as envoyé tous ces malheurs qui arrivent aujourd'hui. Papa Simon Kimbangu apesi biso mitindo toza kosepela token kamba apesi biso mitindo atindi ba mama bateya biso alobi pe koloba toyoki me tozali kotosa ngate na lobi Jérémie mutalobi ngai te wana nde conclusion nakoki kopesa tosali musala ya solo tata asepeli kasi bizaleli na biso papa alobi bateya biso lisusu na lukuta kano pe alobi tobengisamaki po makambo nyonso bateyaki biso oyo nyonso tozwaki na 2016 2017 2018 toza kolanda yango te tosi tobungisi yango balingi abengisi biso po ete bazongisela biso makambo wana po ete totema lisusu tolanda ndenge tata Nzambe azali kosenga biso pamba te tata Nzambe liboso asala likambo ateyaka nano asalaka likambo te soki akebisi te toza kozela bevenema ya minene ndaiswa toyebi te koya lelo lobi toyebi te malgré toza kotonga mise malobi ete bolamu na biso nyonso tokozwa ngo na mise. Mais vous croyez ata na tongi mise naza kotosa mibeko te na kozwa bolamu yango na banzi te kosepela na biso kokuta na mise mais condition tozala bana botosi po mokili tango koya il faut batala bisaye na biso papa za koloba na biso mingi bakoya kotala ndenge tolatelaka ndenge tolobelaka ndenge tosalelaka ebongo so tolingi kolanda te tokoteya bato wana nini. Donc il est grand ta ba mama to mekola solo mama mwilu na bosolo nakanisi pona ngai lelo na suki na ngawana. Merci ya solo bandeko tokomi na suka émission na biso ya solo to uti kolanda ndenge ni mama révérende Eugénie Makaya uti kolobela biso tokopesa ye merci pe bino bato bolandi biso topesi bino merci na confiance au relaxa katango no sepai na biso et pona kolanda ka émission na bino émission masolo ya solo tokomi na suka mama tamsusu mwa likambo moko kokoloba ou bien pona ba mama ou bien kaka na pisi kaka seconde à minute ndeto clôturer émission na biso to suki si wana. Merci mingi papa Lambert na pesi ba mama nyonso longonia ndenge to sepelisi tata Simon Kimbangu na nkama na misala to sali na ndenge to mataki to sala pe force ko to sepelisa ye na etamboli na biso po ete asepela to mekola mama mwilu na bosolo. Merci à solo et yokani na mama nyonso to kosenga to monike liki ezali ete na Europe to relaxer exemple monene que ya solo changement et kotipo ete to lingi 2021 papa Simon Kimbangu kiangani et pa ya kozana mama mwilu bamona ya solo bana ba changer makamba buzoba makamba mike totika yango et surtout ba division totika na Île-de-France biso nyonso mercredi tokosenga na équipe Ratelki oyo bazali na biso longo Ratelki France basala ka moi tour mercredi et papa mama et peut tokoseka mama peut tokosepela soki ba mercredi mususu ma faki me beti to tamboli pe ba mercredi ozala pe sengo mingi ndenge sala makana Kinshasa to sala ngo tokomona ba mama bakoya ebele pona to sepesa papa Simon Kimbangu kiangani. Pona lelo to pesi bino merci et surtout merci na pseko uta na papa Calvin Massampo et pa Yazali na MSSK na paroisse à Saint-Ouen to pesi merci mingi to pesi mama Célestine Kinanga kuna na Rotterdam mama Mimi na Monesota na paroisse à Monesota na États-Unis bino to pesi bino susu merci mingi pa ibozali et mama Albertine Bilo bino so bozali et solo to sukisi émission na biso. Maman te pesi merci mingi maman révérende continuer mosala na yo to moni vraiment que ya solo année oyo continuer ko lamsa ba mama ezala mbala liboso te ezala mbala na mon laxi musa mama phrase moko kaka na bosanaki ouais nzembo oyo jeteki ayembaka botika kolanda bizaleli ya mokili donc na dédié nzembo wana na ba mama nyonso ya Europe. Koko tisa yango na lingomba ya nkolo Yesu pambate lingombo yo mingi bazali kosala
na ndenge ya mokili Avant que maman, il faut nzokande lettre officielle ezala. Pour que ma maman mercredi, il faut lettre officielle ezala. Ya solo ma maman tola na nzembo wana tosukisi émission na biso ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa Edi Zolandonga, mama Fifi Ndongala pe papa Paul Prof Dilungane. Pona lelo tosukisi émission na biso botika kolanda bizaleli ya mokili yango wana nzembo mama pesi biso totika la malamu nde tokomi na mbala sima mercredi ezali koya biso nyonso na La Briche. Botika la malamu, merci, au revoir.